Napesi bino mbote bisika nyonso bozwami eboye malamu na émission na biso ya lelo ndule na kati ya KNB News nyonso na lingala et puis bon retenir que Kinshasa eleki partout Kinshasa elekaka na nyonso na émission oyo ndule tobeta masolo etali loyembo e pona mokolo ya lelo toyeli bino ndeko moyembi aza mwana mwasi na kombo ya Faila Pasira azali koevolue pembeni ya grand-père Bozi Boziana na kati ya Anti-Choc na pesi ye mbote ndeko Faila mbote na yo mbote ndeko nasi andi boni nzoto ouais nzoto eza très bien nini ozolekisa couvre-feu nyonso ana eleka ndeni ezoleka na mwa pasi po eza kokasema makambo ebele bakoki kopesa o programme so studio eza ya 20h moya okende pene ozala te couvre-feu ekutela bino donc encore bino ba studio ya mopeza kolala na studio donc aussi ça peut musala vite fait donc et rappel na moi avantage mais pour le moment nyonso pene comme na passe donc toza vraiment ko souffrir donc eza boni grand-père Benz Bozi Boziana leader sans polémique le grand-père Benz Bozi Boziana na PC Mbote Skazolanda biso ça très bien boni Anti-Choc eza bien Anti-Choc eza bien oyebi ke awa na émission na biso ndule za kaka loyembo koyemba kana na koyemba ngasi ko na olinga na koyemba oyo olingo yembela biso na lingi mingi okota biso na ba nostalgie okota biso na ba nostalgie na ebite oko proposer biso nze monini poto cha bandeko balandi nyonso bakota na ben émission ba olanda biso oko proposer biso nze na okiko proposer na sala popuri ya Lubwaku Doucouré Sisina la reine de Saba donc na sangisi yango na okiko sangisa yango po na sepelisa bandeko balandi baza kolanda biso bandeko balandi bazolanda biso de partout na Kinshasa awa Ziko Création Junior Bled bolanda eloko nini bolanda elubu ya kitoko oyo Pasteur Faila azo saela biso na ngonga oyo esepelisa banani esepelisa DG na biso Jimmy Mukendi Olivier Kalonda na DGI Alba Omokoko na Londres, Raymond Omokoko na Bruxelles, ya Laurent Sokoko na Luanda. En tout cas, pour na plaisir na bino na tikeli au plateau nanga, oyembela biso nze mokitoko wana et puis tozo zonga lisupo to beta masolo mususu. Merci. KNB News. Kinshasa et l'équipe partout. Baloli miso yokomona ngana tikala na ndako ya likombe seba ndoto ye nabosana na nga te sekolo toko yo ata obaki miso na olio okomona banzambe ya mokili selo sambo ye koya na maboko bakolela bakosenga ala yeba tango tokolinga toko eme ezalaka se na bokeseni na juwaka tango te ya kolela sheri ata mbala moko na tikala se kolela lela na tikala na bapasi olipapo solo bapekisi mitema milingana bazipia elamba ya moindo na elongi atambota lokalo topesana te ata tokutani na nzela obwaka miso epayo nakolandaka yo na ntina natelengani na makanisi na bongo kolele bien-aimé eno fati oya mpokwa
engengeli ya wolo ya biju ya talo motu ya nini na sumba bolingo moya nzanga na ebale fatie jolie na komemela yo couronne reine de Saba samedi soir totambola elongo akombla bolingo oh mon amour ami elele salanoki mama sayo bisanga nini kanisaka na motema ngana kobanga noki bango na babebisa yango na likambo totonga na mayele yo mon amour bamesana sangisenge bamifiti ataliwa ya mbelie na banga te pona yo ata boina yoko tarangai bolingo ya bomona ekozalaka se bongo moko na bapasi misusu na mawa Nzambe mamingo oye nandimaki te okokaki kosalanga boye mama yo teki nyonso ya ndako tango nga na kobima okoyebanga ata olobi mingi tie epai ozali oyebi ndenge otikaki ngai na mobulu eloko ite ata baninga bayoba kosalisanga suka bakolembanga suka se balembanga oh yango wana bokosalaka bongo pona mandana yo oh na buka sheri ata boina yoko tarangai kamata se bilamba nanga opese paya jeje tango ngana kobima na luka moyena se debrouiller Nzambe nalekise na bato mama okoma na yoko baluka tango ngana kobima okoyebanga ata lobi mingi die payozali na maboko moto tikaki nga tatike ya meto eite natala yo na luboku na banza fami na Kinshasa eloko eite ata baninga bayoba kosalisanga suka bakolembanga suka se balembanga oh yango wana bokosalaka bongo pona mandana yo oh na voka nasi andi yenga mama yenga pege yenga baninga yenga faila ongo binongo kinga babo yakaengo binongo Brazzaville bolekango yenga mama nalela na motema nalela oh mwanango pegilunga yenga mama yenga bakumba yenga baninga yenga lorase koko engo binongo kinga babo yakaengo binongo obolobo mama bolekango yenga mama nalela na motema nalela oh mwanango
En tout cas, nezalaki loyembo kitoko boyoki soupe, ouais, boyoki ba mélange wana boyoki ba nostalgie na bandi ke sepelisi bandeko nyonso oyo bazali kolanda biso de partout. Alain Makana, merci beaucoup de nous suivre. Boza vraiment ebele. Guy Blanchard Weber, mon grand frère, ba sepeli mingi bandeko ba na libanda ya mboka balobi pasi Rafaïla donc ba nostalgie wana. Ouais. Donc est-ce que ba conseil ezobeta matana moi? Ouais, concert Penezo Beta Maté, le baba répétition, tout comme banda ba répétition les avant midi et to bandi ba 10h au plus tard 17h déjà répétition ici. Ba répétition là avant na ba couvre-feu ba couvre-feu pour que zonga beaucoup s'il ça ba 21h te ba 20h ba tumsu ba zonga ka misika donc buzoba. Makamno se compena na limite quoi. Donc voilà, na rotuna boni single na yo oyo uti ko bimisa mikolo yo boni bimaki le 31 janvier. Bimaki le 31 janvier et loko nini ya kitoko elubu nini olambeli ba fanatique na yo. Ouais, na banda kolambela bango depuis na sur mesure donc naza ko sala 6 titres. Le nazo bimisa moko na banda ki na sur mesure. Na kokota na sondama isa générique et puis troisième na kokota na Poule de la mort donc bombanda zéro quoi on a dédié na son excellence maître Chris Cicéron Bakumba Bofaya grand-père Ayembi no Ayembi te na Ayembi ngonga moko Ayembi ka yo moko donc grand-père azoyemba na yote donc yo mo ozoyemba no akoyemba na ye na yebiso ke nazo mona 6 titres ba tout tellement ba demande le kina yebite na ko komata na 15 titres. Le temps où na 4e titre na nzembo ya Laurent Sokoko to koyemba na grand-père. Oyemba na grand-père. Oyemba na Pasteur Raphaël, en tout cas c'est sans polémique hein question yo. Est-ce que pour grand-père azopé sur déjà bonne opportunité ça rabat single ozo penser un jour que l'on a un petit choc ça la carrière solo. Question matata. Oh là là. Question oza délicat donc pour na kolobaka ke mutu bisika nyonso batu bazalaka na vie mutu atikala éternellement zalité que non abandi na orchestre ti akufelika na orchestre en tout cas on a mona te donc suka senga ka mutu na mutu pochon ye bana comme on a pété que grand-père c'est déjà une façon peut-être ya ko booster yo ya ko ndenga zope so chance ça la ba single peut-être eza une façon ya ko booster yo ya koye biso déjà écoute azo préparer yo té c'est pas ça non eza na ngobongo te nga na osala musala nazana ngai preset ya koluka ko sala soki na sala orchestre so na sala ni non nazo sala na musala nzambe nda yebi o ya bombeli biso na liboso donc moyen voilà on proposer biso sous nzembo nini po awa na kati ya émission ndule koyemba kaka na koyemba awa artiste tozopesa tozotikela ye micro ayemba na kaka koyemba so proposer biso sous nzembo nini on a proposé bino Switzerland pour na bino bande nyonso bozolanda biso de partout bo sepela na Switzerland Coco Diamanisa Christian Kabasele bande bazolanda biso libanda na pesi bino bambote bo sepela na Switzerland oyo passer Raphaël azoembela biso na tikelo sous plateau nanga bo sepelisa biso na Switzerland. Merci. Maître Christ Cicéron Bakumba Bofaya. Psaume 35. Soif de servir les autres. Tembana lingi, bolingo na motema, epesila ngai pe, mokolo yokozongela ngai. Bafamili atenga na basanaki bandeko banga mpona yo lelo na soki bongo bafami batenga fete atenga na basanaki bandeko banga mpona yo lelo na soki bongo.
pamba nazangaki koajoute na bolingo yoza méchant yoza gourmand Kayembe mokola vendredi ozalaki wapi samedi temba yokendeki wapi nga na ndako na kotala tv makanisi epa na yo temba osalinga nini Kayembe olalaki wapi Fani Basana naleli Kayembe bolingo ezali difficile na bao bamikotisa nango bakendeke na lombango te eza lokola bomba retardement Diki Kalonji temba nga nazali Kayembe nga nazali temba nga ekelamu ya Nzambe asala yengo tika pe ngala pe mayengo onyokoli nga pe mingi yengo temba nga nazali machine te bebe Kayembe nga nazali machine te bebe ekelamu ya Nzambe asala yengo tika pe ngala pe mayengo onyokoli nga pe mingi yengo Percy Makila Kileonor Fiston Baptiste Njiki ngana lataka pila bolingo mokola nina kolongola pila bolingo ngo temba ngana suma tanga bolingo na kofandisa ngana matanga ya bolingo ngo Kayembe ezalaki wana loyembo kitoko Switzerland avec Patsy Rafaela donc moni ba nostalgie wana ezosalaka biso bien ezosala biso kitoko makasi loyembo oyo ezalaki oyembeli vraiment banani bafanatique na ouais nayembeli esepeli si J20 Star Noble Fani Basana la patrona esepeli si Fina Voki Astemai na Paris Nasha Kikumbidi na Paris donc bango basepelaki na nzembo wana ona beteli bango na bosanité nani Gilles na Elise donc esepeli si payé na kati ya Paris SPC na kati ya Paris. Na rotuna yo ba question moko Patsy Rafaela ou répondre nga car na ba kombo moko. Ah oui na note mais on répondre nga haha na ba kombo moko. Artiste na o préféré na kati ya Kinshasa. Grand-père Benz Bozi. Grand-père Benz Bozi na bana basi Mama Betty Masikini. Nabana basi mama Betty Masikini maman national maman Beliabel donc ba mama wana soki oye na génération ya mikolo yo na bandeko ba oyemba mikolo ba oya basi ozo apprécier nani bango nyonso bosala musala bien na sepela na bango osa bango nyonso bosala musala bien soki to bimi na kati ya Kinshasa na kati ya Afrique Cameroun ezala Gabon ezala o apprécier nani na presiaka Yvonne Chaka Mama Yvonne na Sud-Afrique Libanda en dehors de l'Afrique Céline Dion et on pense à ça là ba featuring na ba jeune sœur na yo au baza awa na kata Kinshasa bien sûr baza ba collègue toujours ça la musala biso se to pousser que tira mboka na biso kende liboso pourquoi pas donc sans problème so ba bengio sans problème ngala zala na problème muto azana ba problème ba tous kaza na confiance ya art o azana ngote nga na yebi musala nanga na ozana complexe pona nini donc nazana capacité ya koyemba na mutu nyonso na jemba na mutu lokola icône lokola le grand-père Benz Bozi yes bongo sikoba obatikali ok on proposé biso lisusu nzembo nini
po tosepelisa kaka bandeko balandi tosepelisa kaka public tosepelisa bafanatique ya grand-père opropose biso su nzembo nini proposé Darceli po esepelisa Percy Makila kilo ya nord na kati ya Paris esepelisa CG na ngai Jean Simonadio esepelisa son excellence maître Christ Cicéron Bakumba Bofaya. Voilà, vous proposez biso Darceli. Darceli, voilà, Darceli, Tolanda Darceli pour un plaisir. Il y a Percy Makila depuis la France, Tolanda, et puis Tozonga, Tobeta Masolo na biso. Histoire bolingo lele wanze ekominango vraiment tanto plito ngana sambwe vraiment tona lavango nayoki azobima na banda lungwa na kitambo na gombe yolo lingwala tembo lingi ninye kayembo bo mindenga j'ai pas le beaucoup na parigo il y a lycée Makengo papa social Darceli continue nanga Darceli mwana poto Darceli continue alimwa Yazinga mabeya pamba na maloba mabeya mokilo lukali boso mone pave papa Darceli boso ya kokende ebongaki kutoboya tina nini yo ndimaki pesa reponse Darceli boso ya kokende ekokende yo na mboka kombo na ngai yo bosana ekota na potola be pardon foto na ngai yozongisa na moto koya ata na mbamba na nga na moto koya ata na Albert Lumumba na semana no na besani yo na bangi monyokoli na kei kolela na pasi na motema na mazokisi na nzaka na nzoto makila na misapo otangi tina sanza pe mizoto ebungi yo likolo eindisi mapata tango ya bolunga mieleki bolingo kake ezipema toi ezali kokata ngambo mabele ekoningana motaki na maya miso esangani na miti na pasi na mitina na yango Switzerland mama na ndimaki te na kati ya motema onyokolinga na makanisi Suisse na maloba na melipe malokola moto azindi na se ya ebale mozindo swinge mwena pema ezali te ndeko elembo ya makila o tina nini ekabwanango amen. Son Excellence Nero Mbungu Table Mère Alba Omokoko London. Mandembe silisi malobe mama
maloba na bato bapasi omonaki epai na ngai ya bopavu ya malelo ime bolingo na motimi etungisaka molimo nga na nyokwami to Ananae, famille senge, Ananae, Lidi Chamala, Ananae, Santa de Charlie, Ananae, Tetela, Malobananga ya pasi, elongo na pinzali, ekotanga kalokola matanga ya mbula na bombanaka, nakiba monanga na kolela susi, ime, bolingo na motema etungisaka, molimo nga na nyokwa mipo, Ananae, famille Sandoukwe, Ananae, Chantille Niye, Ananae, Sikamari Mutetela, Malobananga Pasi, Elongola Pinzali, Ekotanga Kalokola Matanga Yambula na Bombanaka, Nokiba Monanga na Kolela Susie. Ime bolingo na motema etungisaka molimo nga na nyokwa mipo Ananae Cicéron Bakumba Ananae Nero Yambungwe Ananae Olivier Kalonda Ananae Remo Omokoko Ananae Nancy Andie Ananae Pasira Faila Malobananga Pasi Elongola Pinzali Ekotanga Kalokola Matanga Yambula na Bombanaka Nakiba monanga na kolela susi ime bolingo na motema etungisaka molimo nga ya nyokwa mipo Voilà, on est dans la kiwana d'Arceli pour na plaisir na bino na linga ki passer Rafaela yemba toyoka ye pour ça la biso bien na lingi to beta li solo ya single Poule de la mort. Poule de la mort. Pourquoi titre wana Poule de la mort? Ouais, Poule de la mort titre wana ezali équipe makasi quoi. Donc naembi na net naembi na nzembo bombanda 0 pour la Chelsea, Barça Lupopo a gagné final. Et Zandoto eko kata na mama e. Kota bolingo Cicéron Sambo e. 2 ans moi si a joloba na mobali na ye. Donc na bolingo na ye. Doya zali ba pulo ya makasi azalokola. Donc a gagné bambanda. A gagné bango donc bombanda 0. Donc bato bazo préférer coup de Poule de la mort. Te ba préférer bombanda 0 de partout. Ba challenge de jeu bandi, ba image de joueur de partout donc bombanda 0. Deux ali moi si azakoloba oyazali pa ya mobali na. Dans la confiance na ya à 100%. À 100%. Dans son côté au samba. Au samba do retour kamuté ma so côté na bolingo ya maître Christ si na linga bande ko balanda biso ba yo kanzembo wana bombanda oyembela biso bombanda 0 et ça là vraiment plaisir na bande onyo so bazolanda Jérôme tout depuis l'Angola na lingi bande ko ba sepela vraiment na bombanda 0 ba grand prêtre mère nyonso na pesibi no mbote na deshkanda Louata, Madame Louata la Pession Mbote, donc pas non bombanda 0, Laetitia Andy, ma grande sœur bombanda 0, Oyembela biso bombanda 0, et ça la bana basignon so bien, ba maman so bien, ba grand prêtre mère, donc et lobby qui a tapé, ceux qui osa, ceux qui wapi Luka,
okoma grand prêtre mère po bombanda ezala 0. Voilà, pasteur Raphaël ala tiki yo plateau nanga oyembela biso bombanda 0. Bombanda 0. Ya maître Chris et Cicéron Bakumba Bofaya Kilelo de Makambo KNB Kinshasa et l'équipe partout. Tala musika toutinga na Chris 800 000 kilomètres à peine na bolingo ba souffrance nini to wandirete o na supporta nyonso car l'amour supporte tout lelonga na yo to wela bakumba Schizophrénie tonine meka peut-être okolekisa punda na lidusu ya tonga mwana oyanga jamais 0 atomeki jamais bolingo ya Kristo kota te kosekana koka mwa esangani soso azokana mela kobe kobanda wapengo kitalatale kosa yo te atosali mekap epai ya nuroza mikrobe. Bombanda 0 pour la Chelsea Barça lupo pa gagner final ezandoto ekokata na mama kota bolingo Cicéron Sambo kota bolingo ya nuroto boka motema Bombanda 0 pour la Chelsea Barça lupo pa gagner final ezandoto ekokata na mama kota bolingo Cicéron Sambo bakumba kota bolingo ya nuroto boka motema Diki Kalonji Zachary Mwamba le petit Zach Yoyo Casserole na parigo Bon. Oh, hey. Mon Christ est un ange parmi les hommes, Cicéron Nangaza exceptionnel, si fidèle et aussi professionnel. Mama Lukaya yo, Bakumbo Zolula, Aza domaine privé Manzila, Noura, Kosekana Koka Mwe Sangani, Sosozokana Mela Kobe Kobanda Wapiango. Kitala tele kosa yote atostati nyovi epananga oza mikrobe Bombanda 0 pour la Chelsea Barça lupo pa gagner final ezandoto ekokata na mama kota bolingo Cicéron Sambo kota bolingo ya nuroto boka motema Bombanda 0 pour la Chelsea Barça lupo pa gagner final ezandoto ekokata na mama Osambo otoboka motema komeka te mwana yo ozolekisa ntango pamba ozali langwa na mai atosali bambula kokomanga ndote mama luka ya yo Cicéron kosimba te mama luka ya yo bofaya kosimba te Bombanda 0 pour la Chelsea Barça lupo pa gagner final ezandoto ekokata na mama kota bolingo Cicéron Sambo kota bolingo ya nuroto boka motema Bombanda 0 pour la Chelsea Barça lupo pa gagner final ezandoto ekokata na mama Osambo kota bolingo failo to boka motema Bombanda 0 nzimbo kitoko ezalaki mpona kotombela bongo mbotama elambu na Cédric Fumuleki oyo abotami lelo Lucas Kas mbote na yo ndeko Junior Mwanabuta na pesi yo pe mbote toko retrouver single oyo wapi
Ouais, ezali na ba plateforme tout ya téléchargement donc soki bake baluki bakokuta yango même na chaîne YouTube na ngai Faila Pasira officiel donc ba makambo na nga tout banzembo nyonso bakuta yango kuna donc ba télécharger yango eza na ba plateforme tout o etangami ya téléchargement bakuta yango. Oh, sali déjà ba clip. Ouais, nazo sala clip moko o na no eti ko bima après les autres eza koya. Nyonso wana eza koya. Nalingaki po tokomi ko atterrir. Est-ce que ozo penser na po toza na ba couvre-feu bandeko baza libanda baza na ba confinement ozo penser ko proposer bango nini? Est-ce que tu peux faire quelque chose pour non sala bango plaisir ba concert moko sali lokwa ba live au sali moi ba direct moko pour na kosepelisa bandeko? Est-ce que vous avez moi idée wana? Ouais, eza pena idée moko ya bien hein, lokola biso toza un peu moins bien mais bandeko na so baza libanda de nazo raisonner pena pour na kosala bango plaisir lokwa bazo fanda mingi na ndaku mo acoustique moko boye et ça la bango bien donc yango na pesna nu bango pour de la mort. Donc banda zéro ba consommer yango nano sans modération et puis na kosala bango acoustique moko donc na sala bango moi live moko boye pour na kosala ka donc ozon urbain so pena na grand-père kuna ba nostalgie wana nyonso na ba mama Betty Masikini ba mama Belle bango nyonso très intéressant nyonso na saleli bango tina ye na biso moko anti shock na sakani nango puis na ye na oyanga moko donc pour na sala bango ka plaisir na linga ki avant to kabwana vraiment na yo pona za na posa oyemba moi trop oyemba mingi tala haha oko proposer biso nzembo nini lisusu non ki ko proposer bino sur mesure on a embela ki l'honorable Alita Chamala lié sabana Congo na pesembo teskazola ndangai na bosanité papa Raymond na staff na mobimba oyo basimba kama solo sur mesure on lobi mwani na kati sur mesure ezali donc ngamingi na zoembela ka basi donc mingi ba message ngezaka ya biso basi donc zali moi ça zo bana mobali na yeki aza numéro ya chaussure na parce que mutu na mutu ndeto zalaka on ansi andi moi si mbinga zala na numéro ya chaussure na ye donc moi si aza kolobaki Alita Chamala zali sur mesure de chemise na ye numéro ya chaussure na ye donc azali bilei na ye o ya meseni colis à chaque jour. Donc akutan vraiment na pointure na sur mesure na posa boyo ka ba maman na vraiment na posa boyo ka to consommer pour de la mort et ça la biso ki to makasi sur mesure pour na plaisir ya bande ko balandi nyonso ba landi na biso ya Kanbe News sur mesure pour na bino et puis to kutana tout à l'heure pour to chuter sur mesure na tiki le sous plateau na merci. Alita Chamala Alidor Yesabana Congo Persi Makila Kionde kilo ya nord Tise chéri nengola ngwisinga komisinga izoba Etikalize otangana kanje lokola chaku Bolingo na yo Alita Chamala na banzaki touche jouer Zoka courant ya inga na mekina kangame Okomisinga na planete oyo na koma na nute Ulobisinga mono kwa banjelue Chemise vandi na nzoto sur mesure Ozabile préféré na mesa na kolia chaque jour Okomisinga na planete oyo na koma na nute Olabisinga monoko banjelue Chemise vandi na nzoto sur mesure Ozabile préféré na mesa na kolia chaque jour Raymond Omokoko Motema nanga ezui kimia Alita Chamala Tendresse na yo échange nyonso ya vi nangai
Alita chamala opiki bendele na motema lokola Apollo 11 moto yambanya taka lokolo na sanza je suis mon adieu CG komekate kokangela mai nzela posuka suka ekobuka ekoleka likakwata opesi etono ya diamant en échange na bitabe ya pas match oyanga shwa eza Alita chamala ngai nakelelaka jamais affection nazali nango na maboko nanga Alita chamala Dikakwata en échange na bitabe ya pas match oyanga shwa eza Alita chamala chéri Alita bolingo na yo tikanga debu lokola moto ayoki hymne national atelemaka ngwi aninganaka te abujaka te pesanga bolingo komeka te kokangela mai nzela po sukasuka ekobuka ekoleka likakota opesi etono ya diamant en échange na bitabe ya pas oyanga shwa eza Alita chamala likakota opesi etono ya diamant en échange na bitabe ya pas oyanga shwa eza Alita chamala. Merci. Voilà, sur mesure, nde momoro kitoko, naoki malobeza la kati, esalingai bien, donc, naolobaki honorable Alita chamala, il est chanceux, hein. Donc, tant madame a l'élu bon pour naï, il est vraiment chanceux. Tokomi Nasuka, il y a émission na biso ndule soko oza na maloba ya koloba la ba fanatique na yo na tikeli yo caméra koloba maloba mingi naza ko bisa ba fanatique nange ezali kaka ba télécharger Poule de la mort, ba télécharger Bombanda Zero, ba télécharger Sur mesure Sondama, donc ba s'abonner massivement à la chaîne YouTube nangai Faïla Passira officiel. De ba s'abonner ba okuta ba makambo nangai nyonso kuna ba programme nanga tout ba kokuta yango na chaîne YouTube nangai Faïla Passira officiel. Donc ba s'abonner, ba consommer sans modération. Banzembo nazali ko bimisela bango. Donc message pena clé naza nango yango wana et puis ba remerciement naza ko pesa na Albert Lomomba na Montréal, le baobab de la production. Mobali ya grande sœur nanga na pesi mbote Hélène Faïla grande sœur nanga na pesi mbote na bosanité Ali Kabuya Big Band na Luanda, donc muto aza ko manager na niveau ya Luanda na pesi bambote belé na bosanité DG na biso ya KNB qui est l'équipe partout news donc Jimmy Mukendi la pesi mbote JP Loboko na Paris Fizo Kamba Petronel Benz Sophia Benz donc Belinda Benz donc bah tout au balandi biso vraiment merci beaucoup na ba lantignon so ya KNB news ba oyo boswa ki bongo libaku ya kolanda biso na émission kitoko ndule nga Nancy on dit na pesibino merci Faïla bonne chance en tout cas na single na yo Poule de la mort na bosani Peggy Ilunga voilà CG Monadio Jancy Monadio na pesio merci beaucoup merci na bino bandeko balandi numéro eza wana pona bino pona ba artiste o baza na posa ko participer n'hésitez pas bobenga biso pona lelo to suki awa na kutani na bino na mikolo mizali koya ale botikala malamu.